N'est pas mbala miki wana baza basali ya nzambe te. Na koloba mbala boni. Conseil rebetaki je crois que ça ndeko fali. Oui oui. Na bengi ndeko fali na âge bazale ki na ngai. Donc soki basali ya nzambe babonde pona ndeko fali asa na plein soki concerne ele ka soki ndenge nini donc bandeko wana bayebele ko basalaki parce que bangona bandeko fali baza bato akamoko il y a José asala mabunga makasi oui na ningage mingi basala mabunga elo kasala ko ezala kate c'est ça soki fallait apesa ki mbonga bala mwasi et ça bango privé oui oyi ko lo bango boye na TVK et puis l'indimi ka teke fallait muta contribuer ki bato suba contribuer ki basali il fallait tanga bango moko moko ati na liste parce que wana ça bakama mulili est-ce ozo sosola na ko konta na makambo na yete ndenge dennes basala ka ke blake ko bondela tout ça banini der zo bozi sano bake amona memba ndeko wana et pas il y a ndeko ko felo mide ba de ça qui c'est pas ko felo mide si ingénieur je sois pour ça sur la image ka côté kaka zo boza lo beka parti wana kaka Tala ba deli les mais aussi ba kisi ya ko ça ba kaopa kofi on numéro on t'a expliqué yo benga kofi tondo on t'a expliqué yo mona nganga ngai ba de belanza be kana basala nzamba solo biso tozati oui bozali mais biso tozali tala non valable au mona ngai yo ko oui papa vraiment na nzambe Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese mwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert oh ciel ouvert ciel ouvert oh ciel ouvert Ndeko landaka yango Ndeko talaka yango Oh na Vincent Makela Bonsoir, bonjour, ça dépend ya moment où tu attends au Rolanda émission où vraiment la paix merci pe bandeko balandia Ciel TV ou ba s'abonnaka ou ba préférera Ciel TV comme chaîne na bango ou epé ça bango vie et quand ça bango na bonzambe ya makasi comment attaquer moi na bino serviteur de Dieu évangéliste Cédric Makela la paix toujours merci pour continuer toujours kolandaka Ciel TV vraiment ça peut tarder tout ça na temps Rolanda mingi té to maman direct. Nous sommes dans la résidence, il y a les révérends pasteurs Vincent Makela. Nous sommes pour aller bien. D'abord, c'est un signe Billy, la moni, Josué, caméraman, il y a l'icolo. Il y a une image où vraiment combien de musique a été les révérends pasteurs Vincent Makela. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonjour, bonsoir, Landabiso, c'est pas un bon Landabiso. Oui. Nzamba Pambola Bango, bonjour, Penayo, Cédric Makela. Bonjour et pas ya caméraman de l'espace. Je suis Luanda Brown, Nzamba le kanon pambola ye Nzamba zana ba ban sur Rolanda Biso. Merci, je suis là, le rôle invité ngai. Le sous le Camor le Bezali, yango na ye Nzamba pambola. Merci beaucoup les révérends pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela tolinga minga va émission photo tout na santé na yo, tout na paix. Boni ngomba na Nzambe zo qui est dépassé ko zali leader de l'opinion kambara pe ba na Nzambe. Et on tourne na on est santé, on est église. Santé zama malam parce évangéliste Cédric Makela moi en tout cas Nzambe petit frère Jésus. Oui. La bosse était ko benga yo serveur électronique. Nzamba pambola yo santé zama muke balam sauf que na comme na difficulté makasi ya vie. Na zo mona difficilement na mona elinga ka brisque boye bandaki ngai moi muke malembe sima s'aggraver boye. Maintenant, je peux Nzambe le kumu parce qu'il y a un maître à temps et puis il y a des circonstances. Santé Zama Mouké Malamu. Pour l'église, l'église, je tambour la malam. La fois passée, tout ça qui n'a. Moi, ma manifestation, tout ça, une église. Et ça qui a lavement de pieds. Et comme Jésus avait fait un disciple, alors les gars qui malamu, Batomi, Babikaki, tout ça qui. Je crois qu'il y a une émission, tout ça là.
prochainement bakoka ba témoignage bato babikaki na ba rhumatisme bato babiki na ba ser moko mami biloko baki na nzoto mais na gesto na salaki wana biloko wana elimwe donc j'ai fait beaucoup de choses j'ai fait beaucoup de miracles faut que tu te na chaîne à bisoté mais j'ai fait quand même beaucoup de miracles église est tombe dans ballon parce que biso to tombe sur l'église c'est l'ordre il y a Saint-Esprit nege Saint-Esprit zo kamba biso nde to mak église encore to tombe sango na ba stratégie tende ba tout ba salaka o to zo tombe sur église na ba stratégie te église tombe sa na ba stratégie te et tombe sa mara selon inspiration il y a molimo mosanto de église ça bien moyen et zo faite ça parce que Jésus moko azana liboso zo tombe sur église biso to zaka ba simple représentant l'homme valable donc église ça bien. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela. Tu y bika moi le roman beka ça non si je n'habite mais il a posé la question papa Vincent par rapport il y a événement oyo to service les carrés du moche ba na nzambe ba na ba photo moi photo illustration la photo muke génial je sois ça mais par rapport il y a ndenge tout ça là tout monde qui ozo la rosukola bana vraiment ya nzambe maboko makolo na mona po tanga ki ba verset biblique ça pratique la verset biblique mais vis-à-vis ba ça nzambe mingi ba nyoraka yango mais yo continue on battu sous ba rejuger ma bête pasteur Vincent te po ba yebité donc lavement des pieds tout ça là qui ezali symbole d'amour berger azo soin il y a un pato dans ma pessier c'est pas mauvais ça m'a bêté na sorola qui bango te kenzoto mobimba boye na si mabasi abatu non ezaka ko tima ko le kilo mai et puis na pangusi et puis sili donc ça et le ko se passer ça là qui et puis Jésus ba ki boye so ki bozo benga nga inkolo bozo benga nga seigneur na sape bongo ndenge bozo benga nga na sali yango pourquoi pas bino boko sala yango et pas ya bande ko no mususu donc a ce qui Pierre ke bo sala ka bongo et pas bande qu'on a bino. C'est pour ça moi j'ai fait seulement c'est que les écritures et lobby Nabina Libanda ma comité, j'ai fait seulement c'est que les écritures me dit donc Zaki m'a bêté et puis c'est le peu miracle nango c'est le maram nango belé ndenge mbulu manza ba inspira ki ngai voilà donc ici nango donc malikamo grève Zaki on a été l'homme valable. Merci beaucoup Patrick Makela mais comme on a yo vraiment na état aux alentours un peu faiblesse mke nzoto mais ko sukola plus de 200 quelques personnes makolo wana pasteur Vincent on les makité ou bien comment non ils allaient poussé par le Saint-Esprit ce qui doit c'est la musala nzambe na nzela ya kotambusa molimo ya nzambe nemte pesa ka mutu makasi et pesa ka mutu mayele et pesa ka mutu bososoli donc mutu soki azana seye pakolami ya molimo ya nzambe ce n'est pas lui ndem tamana kosala ezali molimo nzambe kati na ye ya onde ko pesa ye makoki e ko pesa makasi et puis ko pesa ye mayele ya ko sala musala no valable donc ya ko bike musala nzambe sala maka na seye pakola me molimo mosantu me na makasa mutute so na makasa mutu boye na ke kolemba mais na makasa molimo mosantu o pesa nga musala et puis c'est une vision et puis c'est une provision na prévision ya ko pesa ma kokia ko sala pe ko silisa et bela bato bazaki na église l'homme voilà. Merci beaucoup papa Vincent na si ke bana nzambe o balinga pe bala na Racia Olivier TV ba moni pe ma photo bazala o sepela papa Vincent Makela vraiment tout vraiment avec et pas na yo to monio ces derniers temps oza trop malili neurozalaka ozola oza trop malili oza vraiment très coincé au vandi na yo calme de vite so nzamba alo boso wana nzambe to ebité par rapport ya mambo ele kana mboka mambo ebele tout les cas to moni ba concert salami na mboka na biso na Kinshasa to moni ba ningo ba sala nzambe ba ke sambela pona concert ba sambeli pe pona artiste ya robeta to moni pe ba sala nzambe msusu ba yembaka ba lobaki pe ba sengaki na batu ba ya mais après koya na concert wana oui, les bons n'ont pas simba qui bat basala qui plein, mais il y avait les morts bat bakufa qui na concert wana. C'était que yo patriarche Vincent Makela, il a dit un serviteur de Dieu à qui ne reçoit la prière pour na batu avec la musique populaire et musique mondaine. Ba ben ça batu ba ya na concert wana pasteur Vincent na Bible ezali mambo wana. Na répondre yo tout la bonne question tu n'as pas malili mingi l'homme valable biso tout ça ba tchakouté. Nazaka tchakouté pour les camps qui kaka na pas na sala ba base na réseaux sociaux te biso toyaka koloba soki likambo eza koloba soki pe na moni likambo na s'intéresser na nango te na vai na ngai parce que makamso na mukile to kamisa biso nyonso ki ko tango te po eloko msusu équipe même ko bungisa ko ndima na yo yako moni to fanda kana biso soki likambo ezali na lobby soko tuni ngai na lobby soko bensinga to sala émission
tosali soki pe osali geste te navai na ngai dans le Seigneur je suis bien nasala kati na nkolo nzambe apesenga mwa lipa naliaka mwa chemise neti ya kitoko boye nalati eza mpona lokumu ya nkolo voilà alors mpona makambo lobi ke makambo ebeleki na mboka baconcert eleki basala ya nzambe mosusu baboneleki mpona concert wana place concert ebetama basali baprière nayebisako mbala mike wana baza basali ya nzambe te nakolobako mbala boni concert oyo ebetaki je crois que eza ya ndeko fali nabengi ye ndeko fali na age bazaleki na ngai na mosuni boye toza bandeko parce que nous sommes des Congolais mais ngai ne toza deux camps différents toza deux camps différents ngai nazali tout d'abord mwana na nzambe fali azali moto na nzambe maintenant nakomi mwana na nzambe te oui azali moto oyo nzambe akela maintenant nakomi mwana na nzambe te lokola ngai bako bazala na moto na nzambe moto ya nzambe apo komi mwana na nzambe oui parce que biso so nzambe mutasala biso parce que le diable ne crée absolument rien et le diable ne peut pas créer quelque chose c'est ça c'est Dieu qui crée c'est pour cela nous sommes tout d'abord des hommes de Dieu bato nzambe akela et après tokomaka bana ya nzambe na nzela kondibela kolo Yesu alléluia alors fali na ba collègue ne mususu basali bato nzamba kela nanu bako bana nzambe te parce que nanu bandimeli nkolo Yesu Masiya te alléluia bazana na kata réjouissance ya mukili amen baba linko sepelisa mukili ko beta musique pona mukili ko sala ba baisse na mukili ba makamna bongo ba ezala mukili ba sina ba pat na bango pona mukili mais biso to signa kondimana biso na nkolo Yesu Masiya pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Omoni bokeseni ezaka na biso na bango. Donc soki basali ya nzambe babonde mpona ndeko fali asala plein soki concerne na eleka soki ndenge nini donc bandeko wana bayebeloko basalaki parce que bango na bandeko fali baza bato akamoko oui musala nzambe oyo asaki prière wana azaka ye moko te akendeki mpe pa ya mosusu na limete namonaki donc baza bato akamoko parce que bible lobi boyi bato oyo bakokanaka bango nde basaka nini basanganaka alléluia et puis bible lobi ke bato mbele bakotambola nzela moko te soki bayokani te donc ndeko fali na soi-disant basala nzambe wana soi-disant donc bayokana yango basanganaka donc bakokana yango basanganaka boko ni fala bengisi ngai te mpona ngai nake kobonda mpona kuna nga mpe nzambe etilisaka ngati ozomona mokombo te ndeko fala akobengisa ngai ata alandi ngai na réseaux sociaux akobengisa ngai te akobengisa bino nyonso te atrie oui akobengisa bamosusu te parce que ayebi ke bamosusu wana naye baza ka moko te akobengisa bato oyo baza ka moko eza bato basimba kombo ya Jésus mais basalelaka batotem basalelaka bakisi basalelaka mokili alors wana nde bato oyo yaki kokotwa ye mais bato bazapelaki babongola bitema basalaka nkolo Yesu Masiya je ne crois pas kakobengisa bango voilà. Merci beaucoup papa Vincent bandeko baza ya osepela pe bandeko mingi pe bana nzambe be o balanda biso babetana pe libaku batali ki akomona musali ya nzambe comment akende tina lié à concert ya musique ya mukili o tolobaka populaire assemblea batu ba ya concert wana mais les choses graves pe batu ba ye pe bakufi parce que etant que musala nzambe bengi batu wana ba ya nzambe ko permettre batu ba ya côté batu bakufa concert wana ngana bege batu bakufa. Oui. Nebe bato bakufa parce que la solo na bino yango déjà. Alléluia, amen. Et puis la chaîne musu to sala ki be mission sauf à to sala ki mission te. C'est ça. Nebe ke bato bakufa parce que ezaki concert à défi. Ndeko fali a défi ki ba viene wenge musique ba papa na ye. Do pona ye angota sabo ke comme na niveau moko likolo koleka ba wera koleka ba jibe koleka ba Adolphe koleka ba ngoni ostu. Alors biloko bongo sala baka jamais sans que ça ba sacrifice. C'est ça. Ozomona biloko fait ça ma sacrifice et ça na mom na lobaki yango te soko tali quelques personnes na basanza mususu de outro ba lobaki yango oui na landaki yango olandaki yango ke concert bato okufa soko tali Félix Oise quoi oui oye boko abeta musique populaire abeta musique babeka musique profane c'est ça alobaki yango pe
alobi ngana kolinga teke na leksa batu pona bete ne stade pona sala ba plein malamu na beta kana ngata bisika na ngami kemi oyo ke na teka bilimba batu ndenge nini ya feli kwase kwa ebeke batu akufa parce que baza batu ya ozokona ya côté moko donc baza batu côté moko les oiseaux de même plumage c'est ça donc ayebi ke concert oyo ba pentacle na zomona awa et ça ba pentacle ya sacrifice pe olobela ki yango pe ba pentacle na ba panneau publicitaire on olobela ki ba na lobaki yango olobaki yango na émission monsieur to sala ba chaîne mususu olobela ki yango ba ki ba pentacle moni ba signe moko ya mabe na ba pentacle wana ba panneau publicitaire ba sali wana za ba signe ya mabe olobaki yango lo valable mona tuka ya collège masia biso to lobaka na biso ba to mona ka biso ndre to za ba bololé on est to za ba ignorant mais to lobaka ba makambo ya solo nga vana bongo na motema no taka na kawana nebi ba makambo ebele ole kaka na kawana mais ta so ngolo bango to so bani kolo soko bani kolo bango muto aza jaloux muto aza boye muto aza boye oyebi ke na concert wana ti batoka bakufaki wana te eza bato so bakufi après bazali bazonga na monde ya bandako après bakufi après bazali maman moko na veni bolobo fami moko na veni bolobo na commune Kinshasa babungisi bana bo mbala basi baza porté disparu après concert bana ba monanité ozomona donc babiloko de salamaka et salamaka na prière ba sacrifice c'est ça donc et salamaka na ba prière ba sacrifice batoka sakeze bétouffement et ça banini tala diable akiko binu mabe ekiko créer situation moko boye po ezwa milimo ya bato bino bomona ngo eza embouteillage eza kaka nini étouffement eza kaka plein eza kaka mutuka ebaluki or avant mutuka oyo ebaluka déjà mutu mabe ayiki kosala bacérémonie wana asali bacérémonie ya sacrifice nazobaleka masolo te eza koloba makambo biso mpe tosalaka kala je crois que na permission na bino na chaîne na bino soki nzamba lingi na kozongela ba témoignage na ngai c'est ça po bayoka makambo yo bato misala mabe basalaka alléluia ozomona omota so avant concert bayi kosala ba cérémonie oui bayi kosala ba makambo na bango po bato baleka bino bokoyeba te ozomona donc bisika oyo baloyenge ezalaka ezala bamatch ezala baconcert ezala bisika wana nyonso wana basacrifice esalamaka mais bato bazalaka na ignorance na yango yango ozomona ntan mosusu omona basala bapublicité boyebele moto akokufa awa surtout maloba wana nde ebangisaka mpe makasi boya ebele moto akokufa donc balobaka makambo ya solo bazeti akononse bino ke bato bakokufa moto akokufa bango terme bango balobela yango eza ya kokufa ya solo te ya kokufa ke ya krake ya plein ya krake bato bakanisaka bazolobela yango mpo musique ekobetama soki ndenge nini match yango ezala soki ndenge nini or ntango ozobeke moto akokufa eza lokola baza kosakola déjà basacrifice oyo bango basalaki bacérémonie mpona kolekisa bato ozomona bazobabeke moto akokufa boya ekozala benda bika moto akokufa mais yo mozokake moto akosala nini akufa mpo moto akokufa asala nini ayebani te taso ezali yo parlement moto akokufa ezali yo mais bazokende kaka mais ça faut d'abord parce que kozanga somasi ya envoûtement ne kokanga yo envoûtement ne ko benda bango po ete ba makambo na ekokisama na banzoto na bango c'est très important ndenge maloba nzambe benda ka batu mutabongo la motema ndenge pe ba cérémonie basalaka e benda ka batu po bato bazala victime ya kozwa makambo wana lo vala. Merci beaucoup patriarche, vraiment le bara bien bana na nzambe bazana sima ya ba poste télévisé bazo sepela toujours pe bazo vraiment marambo ya bien makanisimo ya bien papa fait ça vraiment to le cannabis na nzela mais elo retike biso sous makasi comme on a moko ba chantre na biso pe o to lingare mingi to respectare mingi na ngotanga comme le frère José Nzita avant concert ko le ka ko benga bana na nzambe ba kende na concert wana ko la ke fali pour pas bazana bakola bazana ba makambo bombe basolaka bien kutu mama ninga bala wana fali pour pas contribuer na mariage ni mais ba na nzambe ba kende concert wana faut ko mona musala nzambe to respecter mina mama nzambe ko sa blora bongo eta que chantre mune ne pas ça to kende wapi ya José azala mabunga makasi oui na lingage mingi bazala mabunga eloko asala ko ne sala kate c'est ça ce qu'il fallait pour ça qui mbonga bala mwasi et ça makambo privé oui oyi ko lobango boye na TVT et puis na ndimi ka teke fallait muta contribuer ki
bato mosusu bacontribaki bazali il fala tanga bango moko type na liste ndenge jekoko asala nani Laurent Sokoko na bata ndeko jekoko a bato kola limbisa ya Laurent Sokoko asalaki azapra kotanga il fala na liste c'est ça. En tout cas asalaki mabunga kosakana te et puis na yebite relation basa nango bango na bafali donc neti ngai soki peut-être fallait habito so anaye na kiko boya te po za muturo ko la ngai na bo moto bo za to boleki na kiko boya te mais na ko kota na makambu na yete Amen. Parce que wana sa makama mulili est-ce que ozo sosola na ko kota na makambu na yete ndenge denles basala ka ke pena ke ko bondela tout ça banini der zo bozi sa loba ke amona memba ndeko wana et pas il y a ndeko Kofelomide parce que ça qui c'est pas Kofelomide si ingénieur je sois côté sur la image côté kaka zo boza lobera parti wana kaka bon le bail que ngambo na zoko mona ndeko de so que ça qui c'est pas Kofelomide ça va côté sur image wana dans la batterie laisse mais on simba ba qui c'est quoi ça ba kaopa kofi on numéro on t'a expliqué yo benga kofi so bou tondo on t'a expliqué yo mona nganga ngai témoin mona nganga nazaka ba vie wana so na solo babwe parce que nazo confesser pe panzambe et ça confession mo makosaka nango te panzambe ba très bien opesanga ozomona papa Vesa to landi biso mo mangolobi za solo to ndizo bozininga lobelo ko wana papa Vesa siko batu on dimela nani papa Vesa ba de belanzambe kana basala nzamba solo biso to zati to oui bozali mais biso to zali tala lo valable papa omona ngai oyo ko oui papa Vesa vraiment na nzambe tozalaka na yo te oui yo mona ngai tuna ba flamme tuna ba koko ping pong nazopesa mbote mona ka koko ping pong aza na Paris tuna bango koko ping pong alobango ke na vanda parce que na basala ya nzambe ebele basala nzambe so aza corrompre nga pour que semble l'église na bango pour abe na bango bato parce que ça ou corrompre mutu ndenge nini pour semble l'église non est-ce que koko ping pong na kosi soki na kosi te tina ta voice ata commentaire na voice to tina mon émission basala nzambe ayebana pe koleka pe biso bape na mbongo koleka biso bape na beglise batonge koleka beglise na biso bazopesa koko ping pong mbongo bazocorrompre ye po aya kuna akumela bango bato influence na memela bango bato so baplain wana tomona ezala jésus mutaganyaka bango eganya bana na te mais eza nde corruption nde mutu ekanisa oui yo mona basanza mosusu te tous les vedettes d'église na ye tomona yango milia bele banani alika bato batanga kombo na ye tout ça banini ngai na église on a la kamaka na zapa na bana bazai kuna net makoko ping pong c'est ça na bana batokola babalio sombo oui oyebi yango na saka même papa pe ba star na bana pe ba star ben na kotanga ba cheko azai mwana na ngai cheko tuko kufa ozomona même kolomoko te sina leka na lo bana bango ke bolo ba ke pasteur Vincent boy na boye tala kutu makamba sali excuse et tika la osala bate c'est ça Jésus a sala la publicité ya ministère ya lotomo oya tika ta mutu yemboko à travers misala zo sala la yo alléluia ezata ko fa to ba kingadi prophète kingadi azabena ya nzambe boy na boye batu wana bazali bato baza ko teka évangile bato baza ko trafiquer na comme ça trafiquer na comme Jésus bazaka basali ya nzambe te c'est ça namona edingwe papa edingwe jour so loba ba bloko wana ba mesaki ba kisa bisa ba kisa mais après moko a démentir ngo susu pas basala nzambe ba benga na basala nzambe combien combien abongoli motema edingwe abongoli motema na ba église oyo ata 1000 fois oya bengi ya bengi alobaki nini abi bango pesa mbongo po balobake ba délivrer ye mais qui le coûta c'est ça bomona muto abima na télévision alobi ke ba pesa mbongo pa kosa la kaza baba tomona yango elekati na ba akosa soki aza bakangela bakisi oui abisa bakisi na ye sokende mbezaki lukuta abi ye utasimane bakisi yango te tout ça banini biloko ndengona aye ko démentir yango oui mais bato ozozwa kaka mayele te ozomona donc biso na bandeko fali toza mpenza boye tokabwana mpenza ye akendaka nzela ne boye ngai mpe to biso mpe tozokende boye
jamais tu koyana totinda bato bokela ba concert na ye jamais biso to benga mapona ko peuple lola pe ko pauvre l'affaire mais bango ba benga mapona ko tondi sa affaire osomon sko bato ba kufi wana to ko tsabona mitwa banani yo mosala nzambo yo bondeli pa to ba yebele sko ba amba bato ebele oyo ekufi wana to ko tsabona mitwa na bango bato ba ke concert wana soki nzambe ako permettre milimo batonde landa bango etungisaka bango oui etungisaka bango ezali malamu te mboka eza na baproblème mboka eza na bikakatano ole tokotaka na baréjouissance wana kuna na Goma bato ozokufa so na Bunagana bato ozokufa awa lisusu bitumba ezali te mais tokufa na baconcert bakufa na makambo pamba eza propreté eza malamu te eza malamu te mabene mabena c'est vrai nango te chéri nangai abana ngabi me chéri batozo kufa bo ndenge nini yo lobini ngabi mama bana eska motema nangela laka eska mutu nangela laka nalo baboni na moko pe ya bana na yo Jonathan Manzila à partir de Suède a signé ngabi papa Vincent azolo banini bazo kufa belé boye concert bomi batu belé papa Vincent lo banini Jonathan Manzila biso to lobaka webi kenga papa na lobaka na bali ko témoigner banda mbula nini ke misala batu wana basalaka bino bolingi bango me bango balingi bino te yo tango zo betele maboko tout ça banini ye azo sala ba plan ndenge nini akiko ko bebi sabo mono akobo to l'étoile akobo to chance akobo exayo pour ba succès nayi mais bato ba biso te je sais bien que nini mwende yaki na molili peut éclairer batu babika mais bato ba préférer molili tika bo baleka kandenge wana ba ke tout droit li felu ça même que ça la scan tika bo baleka na ba ku fanga ndenge wana parce que et utaska bato bino bolingi yo tala maboko balingi binote c'est ça. Merci beaucoup Patriarche Vincent. Quand tu as la décision on a mais le moko etika pe ba na nzambe mingi ba ignora ba minira on c'est au moins na musala nzambe ne tu yo boye boka bote mpelete na o rato na jibe to na fali boka ni photo c'est fi boye bo sepela bo pio na Facebook parce que on a ça ba na nzambe nini ba frère ba sœur msusu ba fermi na mama nzambe makaste to ba mona déjà bino ba leader ya ba pasteur boka nga ba photo na ba to wana so biso ba frère o bazana fermi te so so ba ke kangala bango ba ke kutana bango o kansani non valable Ouera aza satanate Jibe aza satanate Adolphe aza satanate fallait pour pas satanate faire aza satanate c'est ça baza tout d'abord batoloko na biso mais musala bango bambrasa ndeza mabe ezoko la ngai na mbrasa musala ya kosela nzambe bango bapona kosela mukili pe kosala la satana c'est ça. Parce que misala bo basala kawana ezo pesa nzambe le kumbuté talaka banzembe ba bêtise la bêtise osomona lokota paka musoko roso banini ce sont des bêtises osomona to biloko na bazo sala wana ça ne donne pas gloire à Dieu ezo ko baby sa ba mère sa bato ezo baby sa ba famille bato ezo baby sa bana bato na mona moka muke soki ya 13 ans semaine akufi kuna oui. Oui, attention, venez à mon nana. Et ça qui moulaï. Au somona. Donc, on m'a submission de toté à Jésus. Batabon la mitema, bandi belakolo, bango bazo sa la propagande, il y a Lucifer, il y a Diaboulou. Baza batu. Alors, quand ça la bango photo. Na yebité et ça dépend ya mutu. Mais ngai ina go sala côté. O tozomona o ba simbali ba yambani. Bokangi fo boko ya malabino mais bokanga photo bato o publier na réseaux sociaux batala o publier ngo pona ni pona hotel sani tout le monde ngo pona hotel sani tuzo baté so ezani na yebité donc ngai d'après ngai na ki ko sala gote ke na kanisi photo na moko na bango na publier yango po bato ba mona ke na so na yeba na nani so ko bena mutu ande salini est-ce que comme azala vie éternelle osa sauver quand sa photo na parole hein bato soki batali yo boye bazomona ke muto abongo na botema asa motema malamu andibela Yesu Masiya vraiment ton exemple na ye c'est ça bato baza exemple ko landa te taka de bana saka bana basi c'est ça baona bazala kana no bandimana na no te baona basala misala ngo baona bango po bayeba ni te
au moins te moko na bango beke toye ko redémarrer mususu alobi na ye soki pona ko mama bene mteba ki parole aloba wana aye soki pona ko corriger soki nini tuna mama bene akoyebisa yo tuna ya observant de Dieu aye pona ko corriger aye soki pona ko lakisa soki nini yango wana eloko nini na spécial oyo ndeko fale asala kino esalama te elo monte elo te ndamona kutu ndeko moko ataki musique kuna aye alobi anamona musique kutu ya grave kutu ala pe abeti na yete osomona donc il faut to basala ka keba na biloko yolo valable toza na sala mukili oyo me mukile konzami na satana c'est ça oui ezala bato mususu basina pacte na satana bazali do pona ya zawana andima neli felo ateka molimo na ye mais pona ko bepisa via bato il faut que ça la attention. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela, merci na dédié émission au côté à Cynthia à partir de Suède ala molandi munene ya CLV TV asala ba j'aime na ebele na mona ya c'est Cynthia vraiment na dédié émission pas na yo parce que oza molandi munene ya CLV TV pena ba neronyo so on peut balanda la CLV TV na dédié. Et ça c'est amourité. C'est yé wana c'est amour. C'est la personne mbote mingi. OK. Ala molandi munene ya CLV TV. A continuer ko landa a partager un peu l'émission ça la. C'est ça. Merci beaucoup papa Vincent mais papa Vincent toujours quand na maramu oyo papa Vincent to mona maramu ezo bebisa bana na nzambe mingi surtout basali ya nzambe omona bango bakomi na ba débat moko inutile bakomi na ba biloko moko inutile papa Vincent tant to mona ba biloko oyo ela sabisoni. Et là, sachant que nous sommes au temps de la fête, donc on attend pourquoi au Seigneur votre mutu abongisa babilo qu'on a parce que Jésus revient bientôt. Ni la bloque comme ça parce que tout a été déjà dit par le Seigneur. Nous sommes au bas mais pas encore donc mon boulot ko économique na mokili bolingo batomi ko zo pio ayangwa nazo kebisa bana ngaba keba évangéliste dit na France na maman Nancy. Sala ke bato ko tanga maloba anza po bi ke bisi biso c'est ça sœur Mati na mobile papa Anissé faut bo sala bato bo lamuki dans le Seigneur na bo sanité mimi tomadouda na mobile na ye papa Yava bo télémangui dans le Seigneur et ko sala malamu yanze espérance tellement na moi maman Brigitte baza batanga mingi Bible. Et nzambe akoleka na kosunga parce que tango yo ozala kati ankolo ba makambo zo salama okomi pesa na ngo te okomi pesa na ngo jamais na bo sanité bande kopé be basé be na France sœur nabiso Mireille esa nzambe le kana kopambola ye merci yem tatinda nga ba chemise ba chemise akitoko tinga na nzambe pena pambola ye aux États-Unis to savons na frère nabiso les 20 nzambe pambola ye kanisa la gyo moi atama secret nzambe pambola na libota mobimba na moi c'est ser gigi nzambe pambola bino mama ben azolo kabino makasi nzambe pambola bino moi na ngam suso ligare pe mingi Sylvie Kigalu. Ma sœur nanga ya vraiment c'est ma fille chérie obi nani frère Leva bagi fo ngamna lo bane peke frère Leva o ya Gigi ya Gigi eska motema na ye elalaka vraiment papa Leva o ya mama Gigi côté motema elalaka voilà peso pe mote donc moi na ngai sœur Sylvie Kigalu na États-Unis na bana nzamba pambo ya bino yango wana et puis na sœur Moyuma grâce nzamba za noto sole mikoloana bo partager émission et ça la malamu on ça ça été Job Bolibanda docteur to solane na kamite na Facebook Job Bolibanda mon fils mon sœur na nzambe docteur na États-Unis nzamba pambola ye c'est papa Jean-Jacques na maman Pauline nzamba pambola bino basé belé c'est ça. Baza pena ebele donc bo telemangui bo tanga la Bible bo meditaka bo bondelaka debi ke nzambe na biso ako sunga bino pour être to quoi na ba piège ya makambo to somo na te mikolo zo le kana mukili voilà. Merci beaucoup patriarche donc to okende vraiment vers ko zinda na émission elo ka to ko mela mingite mais papa Vincent to sali costa elo mo boye to sala mana Congo na mboka na biso to mona moko na ba artiste na biso ya comédien ou ba comédien tout le monde a beaucoup de famille. Puis, dernièrement, artiste, tu sais, quand tu as Koufa, tu as Koufa, tu as Koufa, n'a pas quoi dire, mais il y a des silité. Tu as un artiste mort, il y a un mort, il y a un mort, pour de chasse,
vraiment grand artiste ya biso ya mboka ya biso ya monene auto kufa avant-hier awa Papa Vincent sikoyo boye pona nini toke na oti wapi eza tout monde Nzambe te boye papa non c'est tout monde Nzambe c'est le diable qui fait ça oh oui omoni ba kombo no surtout minene ezala ba musicien ezala ba comédien ba tu no so ba bima c'est ça ba na liste ah ba na liste de la mort le diable mo mutu a sa liste voilà à travers batu omi balingi mboka chose la par terre ba tête no surtout makasi o ba sala ka fierté mboka il faut ba kende pourquoi kangela on epsio lelo pour nani bon ah mais ça pour la bouso ba sombo ba congolais ton pèse la distraction donc mboka les choses ali combattre na ba niveau tout talaka ba grand artiste na niveau ya ba international non on va dire ba niveau ba Papa Wemba be Meneya banani ba Joski Kiambukuta tout ça bango su ba sili nien et puis ba kufu ba landani ba kufu na série na sakola kongo bandakala il faut ba ndekona ba mi pesa na losambu oui ba lingo sambela peut-être bazali vendu musu bazala ba poison musu basu bango spirituellement déjà bazali déjà ba séjour de mort donc tokotika la kana bato mitu esala ka bien te nazo suri kama solo ko sekate non lo bao esala ngala mawa esala na poza oseka na mawa lo valable na mawa papa soki mboloko ayibiso ke na tiki paka sakuna na zamba moya tambola ezata za maladi ndimela yi amen pomo so bafana kana zamba soki ngolo ayibisi yo na tiki mpoka na mai za maladi ndimela yi alléluia mutako betali solo ya mwasi na ngai bien mama bene que j'aime beaucoup eza yo moko eza ngai alléluia pona yebi ye ko bandali suki tina linzaki yoko betala ngai solo mwasi na ngai te c'est ça yoko moni bato bayako na kiko so manga mwasi no ndima yango te oui oui pona lala kana ye na lamukaka na ye asala nga matoi akata nga manzaka asala ba makamisi ko loba wate osomona oui papa toza na kata ba intimité makasi ye pa yebinga bien c'est ça donc soki olingo ba Vincent tuna mabeni alléluia ozo comprendre yango mona ka bato basaka na bakisi va dominer yo il faut bimana mobali na yo to fa bimana mwasi na yo po muto sabi na mwasi na yo so za mtamisala mabe asa yo a découvrir secret na yo tout à travers moi aussi oui alors biso to tala misala wana to yebi to mona ka bilembo batia batu ba est-ce que c'est bandi mais la connaissance aussi ya mutu azana guide spirituel na ye ba guide o ya satana te mais basali ya nzambe ya solo o ya ki ko orienter yo o ya ki ko l'action nzela ya ko tambola o ko sala protéger oyebi garçon bakataka kingo comment ne se place avec ko sala ba koko ping pong tout na koko ping pong azona na ngai mon fils Gabriel Yamba que j'aime beaucoup na mbaka ba une émission neti sur émission pesa na kati ya Silver TV na ba koko ping pong na canal qui télévision sur émission za temo ko so ta Silver TV na ba émission na tale bona senga bi yo linga ambiasi mingi mais keba na zo mona vino za mukuse oui maman na zo ba koko ping pong za na Paris ayebi yango en plein plateau non mais les gars ba mbule bete ko sur place ba maki na kwa mwasi mais moi ça bala yete maman mo ba sala fi kala azazo na makala oh oui atobola ekingo abimisa nini makila ataka na kati ya verre moko ba munene ataka na frigo mais quand ça kola ki yango en pleine cul en pleine émission na koko ping pong na sepele na kui pona ba bango misala mais sepele so azaki mbala kitoko boga na bien mais eloko nzamba la tsengai na yebisa ki ye basaki présenté lo sa sama bele bakundai est-ce que c'est Papa Vincent qui est la patriarche le lope mingi olobaka mamo depuis kala mais ba comédien ngo pe na ba artiste yango misusu ya minene balanda rapé yo mais ba ça yango pe kati yango mabe komela bango oyi poni bakoka ko ping pong te poko ko ping pong abatama na kati ya Yesu mais na lotoma pasteur Vincent alléluia ko ping pong ça na likambo même atava ke ne poto mutabondeli pona ye muto orienté ye ezangayo nazoloba na ndo moine église chaque jour azeko zanga kilte azeko ya kilte ye na moi ciné mama mi na opese mbote mingi mage mikolo yo loko mbala voyager pas mon asute mais je crois que maman pasteur Bene a ko motiver pour à l'église donc ozomona
kokangamana Yesu et protégeaka. C'est Jésus qui protège. Mais ça Satan a été. A que personne ne voit ya mwasi a bembele ko bakata li kofi na boka mobali. Donc il faut que ça la moi keba donc ba communier presque mingi à likolo. Donc na ba communauté. Ba to ba ça presque likolo. Valeur en boka. Na valeur en boka. Bango tout ba ko sila. To tika ka ba to ba ça to ça la biété. Ah. Papa fait ça. Parce que excuse papa, faut te le voir to casser en haut. Et t'as que bino ça ba homme spirituel. To casser en haut et c'est ngato salani. Il faut batuba bampe c'est pas encore bandi bela kolo yesu masia bampe ça spirituellement et pas encore batika bakisi batika bikota kota bindimandima bilialia parce que mingi na moi ça ba poison. Ah oui ça ba poison donc il faut que ça la moi keba que ça la moi keba parce que mboka na biso to ça combattre même na bloka kolia. Hein? On a biloko inspiré déjà batango awa biloko mingi zako na ba poison bazoti nango awa makameze belé tande bato kufa na ba crise na ba arrêt du cœur belé bato mba komika na ba diabète bato ba komela ka ba paralysie donc tout ça pour la concilier ko ba congolais alors support na biso force na biso ezaka kaskoyo nzambe ezaka nkolo yesu wasi alors valable soki te ata après biso. C'est très important. Merci beaucoup, Patrièche. Vraiment, tu as commis presque dans ce caméra. Papa fait ça. Moi qui suis mort mouki, tu as 4 cette émission c'est que tu as mboka parce que aux alliés moko ya patriarche, tu es patriote pe ya mboka aux amon mboka. Mais par rapport à mboka ndingo qui est papa fait ça, tu as un mot dire un mot rôle belon papa tout le monde qui est membre et c'est gravé toujours dans mboka. Et tu es leader de l'opinion pour le bani papa fait ça. Non bani pour de recherche oyo auto tikabiso personnel alinga mingi. Oui. Les sont dans cette émission surtout dans Canal Kin TV, donc ça va collègue sur Canal Kin TV mbote, il faut benga. En tout cas, surtout sur le témoignage na ngai. Azako benga mingi pour de recherche, nzamba na pambola yi. Pona mboka na ko mingi te, na ko me sengote parce que ba kuku dendo na ba kete. Papa mais ça na inga le na émission au Bosanyango. Après émission tout ça là émission tu les ko ba ki ne to c'est émission to pesi 2 jours. Ambassadeur à Rwanda ozonga kuna biso ya mais ça la mi pe papa fait ça. Oui, combien ça nan? Ezana. Combien ça 27? Comme ya biso za kuna. Banga za la ka. Ça ndoi nanga. Mais fondo yi. Ndoya mutema mabe. Ba 25 ba ça ba tomutema malam. Parce que combat 25 kende sanga. Pour ba yemba pe combat 25 mingo ka bampangi. Ba pangi ya 25. Parce que ça to ça ba malam. Mais ndoi wana zaki bon le roi za kuku dendo aza rwandais il faut ça mutema parce que ba rwandais nza mapima bomengo Kagame sanguinaire aza mutema mabe mais nana comme ne 50 parce que to bengani bangote bunaga ne zana occupé soki ruchuru soki ne occupé tout simplement ndengona mampinga na biso nazo metamno maboko boza mibali nana mona rwandais ya kacherte nana mona rwandais ya pomba te nana mona Rwanda ba pakete bazaka mike boyi toko kimisa bango ale botumba tumba dikuna bapa katambangu batika mboka na biso ba Rwanda nza ba pemela bomengo nzemono emba la misona c'est pese ba tumakasi ya o misona ba Rwanda nza ba pemela bomengo boko yeba boko kima muko bazona Rwanda za somo nage sani boko mwa bengi so rete yati papa ngeza ba mboka msuna tsa kula na kenda kate nakendaka nazaka fiel kozala congolais nakesa na Rwanda babombiloko moko nzamba respire oke na Rwanda oke teya nakokendaka te ezala bamboko na tsakrwa nakotanga ngo awa te mais na tsakrwa nakokende te je suis fier na kozala congolais naza libre na mboka na ngai ndenge kuna osala nini nemesa kolia kwanga na ngai na kwanga na likayabu batilinga mbondi pembeni taka biso bataba kongo nde toliaka mo batita mbondi pembeni ko ole na yo to pondu angula malgré mama bene abi kolamba ko na bien nanu te bakolakisa yango me batapa ya Charlotte yoko sala mbala mutake mobile na ya mwasi donc ndo nazana sengo pena nanu te parce que nanu bakuku dendo bakaite jour bakokende na kosomela bino ba secret to melawa to kotia musique en pleine émission
Wato la na yambo na sala. Wato to kopé wa yambo. Oh, te. Wa yambo na sala émission azo mela azo sepela. Te, wa yambo na sala émission azo mela azo sepela. Champagne, ah mela champagne. Ah moi ya mela champagne, mais quand on va secret, to ko vanda wa na zobi na nzembo na mama chérie. Mama bana zobina naite soko ezala nzembo nani yango nakasi mokolo ndoko na koyeba nzembo Kongo nde mboka mboka ya mlisumo na sali nzembo ya tabulei eza nzembo bonne morale musicien profonde musique ezala couleur te musique koma mabende soko mi chéri tombola lokolo pesa mukongo pesa sima boy na boy wala komi péché. Mais banzembo lokola Kongo mboka lisumo ko na nzembo nezali te mutayembi ngwana zamba zamba lisumo ko ezali wana ezate osoka soko bina mutayembi nzembo wana sanani asa musicien mais asa chanteur ça il a ramené mpanzi wana na elle mususu oui asa na elle wana mais nzembo wana yembi yango pona elle te mayembeli mboka ezala ko na zwe debu congolais olobi na ngana selisum te ezem national mboka pas vu ça yo oza le cerveau le technique mususu banzembo oyo ezanga ya malamu o bandeko bayimba pe ezali libala tunansango ezani esanze maboni moral oui banzembo mwana ni esanze maboni bonne moral oui mais mutayembi yango le monde wana bato bata monde mususu papa vesa papa wemba banzembo ko boya boya to simba ni Winnie Mandela poto luka liberté mwana ngo ya Afrika esa mabete esa mabete soki vanga soki zanzenza baimbi zamba oh zamba esa mabete to esa la banzembo oyo mususu pesa na ngoya matata ya mwasi na mobile sila te na mukili mama esa mabete nzembo na nzembo wana soki okuti bana ya mbanda bokola malembe bazuwa ya mbanda na yo bwaka pembeni bokolo bano yo mabe mboko na nzembo na ezali te omoni tosanga nde hypocrisie nzembo ezaka ka nzembo si c'est comme ça hein ouais. Même ata ba musique oyo ya nzambe ebetaka ba gamme ya mokili te po guitare ba chrétien ezalaka te micro ya ba païen na ba chrétien ezalaka te note ya ba chrétien ezalaka te nzembo ekomaka mabe soko mibe insanité oyemaka mosanga ntina mais nzembo oyo ya bonne morale eza koedike bato eza mpe mabe te mpo meme na bible ozoka ngai bamaka msu bible mpe loba susu na cantique de cantique tant msu mpo okokondane nzambe ozomona ok donc mabende koyemba bamakambo oyo ezopesa diable lukumu eza bainsanité ezopengwisa bato mais soko zo eza koedike bato mabe moko eza wana te donc naozana esengo mokolo bakuku dendo bato nzambe apimile bomengo bakobima na mboka na biso totikeli biso na biso bana ya Congo tokotya musiki awa tokobina na mwasi na nga tokobina na bana na bino tokobela mwasi clé mais mpo na lelo naza na carême nazobondela nzambe tozala makasi ya kobengana bakuku dendo oyo bato mitema mabe basonga na mboka na bango lonvala. Merci beaucoup papa patriarche Vincent Makela, merci beaucoup d'intervention na yo pe merci beaucoup na geste osali oyepa oyeto ya mbayo zaki na ona idée émission te maintenant au moni présence na biso ozala toujours simple oye to ça l'émission moi papa Vincent Nzamba pambola yo pambola pe to vivre presque na oye bin nzembo bazo bakala tiamolende yokozua tiamolende ezota chaque 5 heures tiamolende yokozua tiam nazo linga nzembo na mingi oui nzembo on pesa bien voilà voilà donc vraiment nzamba pambolo de oyambingai na pambolo be banso ba ndibiso nzamba bokas banso asa na bino soko so mission elité soko non voilà ba ligi bande bato Alexandre Mikolo belé soko pour la ngata Mikolo nyonso la kosa l'émission soko si ja ko le bezali nzamba pambola bino merci beaucoup nzamba pambola bino na pesi mo na ngai Esther Mabengi le diamant noir ma sœur na Londres mbote mingi et puis na mwana na ngai to balela nga mwana te abali ser Micheline mwana nga na Philistine Gires frère Gires na pesi mbote makasi nzamba sana bango merci merci to komi vraiment presque na suka émission vraiment to pesi bana na nzambe nyoso o bazwa ki temps rolanda ebandele vidéo tina suka nzambe ya pasteur Vincent nzambe ya Alliance apambola ozala na yo merci vraiment merci beaucoup nzambe apambola bino to pe na sima ya caméra na pesi Josué Liwanda vraiment merci na ndenge azwi temps on filmer biso na émission pe ekota 665 na banda na bino nzamba pambola ye pe merci na bandeko nyonso surtout ba s'abonner ka ba partager pa émission bo lembate o ezali Ciel Vert TV
chaîne ya bonzambe nde papa vesa lobaka tokausaka lifelo totonisaka lola vraiment nzambe apambola bino sans oublier bana ya vaye de bereka nyonso oyo papa vesa kambaka napesi bino mbote na basali ya nzambe napesi bino mbote mpe bagene oyo nga nakambaka na communauté ya vaye de bereka bazala toujours na bonzambe nzambe azala na bango mpe bajournaliste nyonso to basali ya nzambe nyonso to ya Ciel Vert TV napesi bino merci sans oublier Bekla napesi yo merci famille Makela gentil Ashimaki vraiment nzambe apambola bino tokomi presque na suka à la prochaine émission bonjour toujours makambo ya sika elongo na papa Vincent Makela nzambe apambola bino alléluia. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.